Bonjour honorable Ados Ndombassi. Bonjour madame. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Amen. Nous sommes là pour parler de Makambo Ezole Kanakati Amboka. Awa bana mboka bozana kati ya émission na bino question d'actualité. Kaka ndenge tolobaka yango toza awa na service ya peuple comme ma ba information brute lo lenge tozweli yango lo lenge tozopesela bino na ngonga oyo toyambi pona bino honorable Ados Ndombassi a commis présenté azali na ngambo ya Nazali député na ngambo ya président élu Martin Fayulu, député à SID, député à Dynamique pour la vérité des urnes et pour la aussi qui ça nazali député ya la Moka. Ok, merci beaucoup, honorable. Quelle chance aux accordé na travail à informateur Nabiso, honorable? J'aimerais le dire clairement, je n'accorde aucune chance na travail au epesami na informateur pour na makamu o union sacrée parce que maman nangai pour nangai union sacrée et kotika la ko apporter le komoroté à malamu pour le peuple congolais. Ce qui union sacrée et ko apporter le malamu et kozala pour naba individu. Aujourd'hui, l'union sacrée est un regroupement où ils allaient baser où ils ont tiré source nango na corruption. Boyokaki que bato bakutaki na union sacrée ba député ebele ba corrompre bango ba $14,000 ba corrompre bango ba promettre bango ba jeep pour ngai maman ngai ce qui te nie réellement te changer mboka oyo il faut tokini na bosolo tozali na homme d'état mort munene ya États-Unis akufa kala azalaki pe pasteur na kombo ya Martin Luther King. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Molili c'est-à-dire quoi? La corruption ne peut pas chasser la corruption. Nakata mboka oyo totelemela corruption. Oyo sala makanakata ba institution. Oyo sala makanakata batu. Sikoyo lobi olingo changer mboka au Congo. Mais tu utilises la corruption pour la quoi acheter ba député, ba intégrer l'union sacrée. Ngai moko nazali député national, batu bayaka na ndaku nanga pour ba corrompre nga na $14,000 na boyaki. Bayaki kopesa biso ba bon de commande. To signé pour to zo ba jipa sika 0 km, ba TXL 2020. Ma voiture est une valeur à peu près à $80,000, $100,000. Et vous pensez, madame, que cela peut réellement changer la République démocratique du Congo? Non. L'Union sacrée, n'est président élu Martin Fayulu Alobaki, ezali deuxième grossesse, il y a couple FCC Cash. Nous ne pouvons rien attendre de bon, sauf que certains individus bako se remplir les poches. En fait, maman nanga batwazo kenenyo sacré pour na robanga dissolution ya parlement, bazo kenenyo sacré pour na rotoni sa ba poche na bango pour na 2023. Ba musu bazo toni seigneur sacré pour na ba partage de postes. Je pense que madame, tu as la réponse ce qu'on a qui depuis hier. Olandaki bandeko na biso ya UDPS. Nenge a panzi bandeko mosusu ke bayaki na union sacrée pour baluka poste, baluka primature, baluka assemblée nationale. Tala likambo soni. Pendant que biso na ngambo ya lamuka o ezali géré par le président élu Martin Fayulu et loko tozo sengati lelo. Tokutana na dialogue moko inclusif. To solola sur la réforme. Botalaki Maïma Salamaki na 2018. Ba élection Salamaki mabe. Moto a gagné ki ba élection, bo pesier pouvoir na été. Tolobi makamu oyo et salama de sous-souté. To zongelango le sous-souté. To salaba réforme sur la CENI, to salaba réforme sur la loi électorale, sur la cour constitutionnelle, sur l'armée et la police, ba réforme pour na ko bundisa corruption, ba réforme sur la justice et les droits humains. Voilà un peu bitumalabiso na ngambo ya lamuka. Autre chose, tozo senga boye.
qu'au-delà des réformes, tout préparer l'élection ezala anticipée. Le lengen mboka o ezota muisama ezali malamote. C'est pour ça maman, les sous nous ne croyons pas en l'union sacrée. Mais beaucoup qui comme maman kanisi le kola bana mboka parce que vous avez un souci à évolution ya beaucoup bikobi mboka hein proposition nini to maele nini ndio beaucoup qui comme maman kati ya pour na réussite ya union sacrée. Maman nangaye proposition na biso ezali dialogue inclusif. Ezali sorti de crise ya président Martin Fayulu. Proposition na biso ezali kola mesa. Biso nyonso tokutana. Union sacrée salamai na lolenge nini. Félix abingisi bat na consultation. Yo mona wapi yo moko muta maladi obengisa baninga mususu baya bokutana bango te o consulter bango na ndenge nini balobi yo za na covid yo mbengisa biso ndenge nini po pesa biso covid dango to ndenge nini. Donc biso to le baki clairement boyé. Félix il fait partie du problème. Fayulu fait partie du problème. Fayulu, qui représente la Moka, fait partie du problème. Parce que c'est lui qui a gagné les élections. Kabila aussi fait partie du problème. Parce qu'il y a un nomaki moutou. Aux hommes. Donc, ce trio-là, il faut bavana et sikamoko basolo là. Tolobi la makambo ya mboka. Tobeta masolo ba réforme pour que Congo et quoi évoluer. Mais les Cambotali position il y a mon amboka Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi analyse na yo ni seul Nazali n'a pas si mingi na motema parce que tant où président élu à Lobaki ba finga kibiso ba fingi président élu Martin Fayulu le kola li kaya ba balolé de A à B. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Martin Fayulu. Malidi, il a été clair que Elokoana est commis blanchisserie. Blanchisserie, c'est-à-dire quoi? Bozu ba mama bébé, beaucoup de siba on a raté machine à laver, ba commis péto. Osomona. Madame Nangina Souk ça peut-être interview nangana webi soboye. Omoni mbwa abotaranya oti. La médiocrité n'engendre pas l'excellence. Batouana Basali, plus de 18 ans, n'a les mêmes personnes. Tu penses qu'aujourd'hui, va changer? Batoumusou Basali, 15 ans, oui, va changer? Les lois ne connaissent pas qui ça qui va qui ne connaît pas qui bisoté. Les lois comme ko sambu sabango balobi ke bakinaki koluka. Biso dem tozoloba. Balobi ke bakinaki koluka ba poste à primature à l'Assemblée nationale. Donc balingi union sacrée. Mamana lobanini. Banekonabiso Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, bazui décision, balongwa la muka, bakota union sacrée. Ils ont les journalistes, maman nangaï. Vous allez par exemple des journalistes à Canal Kin. Mais bata la boza dans le Kolomosusu na télé 50. Est-ce que ça a un sens? Té, ce qu'on est télé 50 qui n'est libéla, tika Canal Kin. Ils ont le kola banekonabiso, Mbemba. Na Moïse Katumbi ba décider bango moko nenge Tshisekedi na Kamere ba décider ki ya kolongwa na lamuka leloyo Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba ba décider balongwa lamuka boye barango aujourd'hui la muka pe etikali état d'esprit la muka appartient au peuple congolais. Tozo kende na suka ya émission na biso honorable. Oui maman. Nako lobela deuxième grossesse. Union sacrée la deuxième grossesse ya FCC. Est-ce que eza solo continuité na yango parce que les autres on a bien sûr bato baza ko déclarer batinda ki biso to kende ko s'adhérer na union sacrée. Vraiment na analyse na yo. Soki solo bato batinda maki kokende po bakwisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi mission na bango nano s'accomplir te bakomi bala moko ko chanter yango libanda eza preuve te ya échec na bango. Non eza échec ya nani onwa échec ya nani ya bandeko baza koyemba ngo balo batinda ki biso to ke poto kwisa mais soki boyembi yango c'est que boyechouer. Non ba échouer te parce que non ba échouer te po bango bazo tikala na kati ya union sacrée. Ba échoué à Tamukete, et ça là qui plane à Bango, tu es bien clairement que Kabila tika ko longwate. Bozo ni me la bisoté. Kabila c'est l'union sacrée, tu es bien que Kabila za na kati.
bolobi ke non to ba ene o to ba tribal to yebisi binote kabila za na kati bosala keba. Oh lelo to moni clairement que bato nyonso bakasiki nyonso oyo bazalaki na kabila bakoti na kati nyonso sacré. Et puis bayebisi bino mutu lokola mende ayebisi bino clairement na koti awa parce que kabila asiyebisi nga na kota kuna. Oh maman, il a dit ça non lui-même alobi yango. Steve Mikai a koti kuna bango kasanji ba koti kuna batini bango maman Lambert Mende eloko nini akosala sika wasala kite na kabila. Et vous pensez que l'union sacrée peut apporter quelque chose de positif à la République démocratique du Congo? S'il vous plaît, madame. Tala, on a ibisa batu. Batika ko sa ba congolais. Pour batu ça comment le ba ote kasi akuti bango kuna osala na banani. Non, il y a des Congolais plus méritants. Il y a des Congolais qui peuvent faire un bon travail en République démocratique du Congo. Oh batika la kosala musala te. L'union sacrée maman ezali mascarade. L'union sacrée ezali foulou. L'union sacrée ezali regroupement, il y a fossoyeur, il y a rebomambo dans le Congo. Vous comprenez? L'union sacrée, je le dis encore maman, n'apportera rien. Ce qui va apporter quelque chose et va apporter makamouds individuellement na batu. Vous comprenez? Maman, mboka na biso oyo to lembi ba affairiste. Elingi kolobani ni ba affairiste. Donc intérêt à peuple les hommes na terre. Voilà, ba affairiste à tous les niveaux. Au coup, tu as député affairiste, pas ministre affairiste, pas gouverneur affairiste, pas président de la République affairiste. Maman, que Baki Nanda a proposé $14 000 pour signer pétition contre Mabunda. Na sali yangoti. Baïlinga bon de commande pour na zomutuka ya 80 ou $100 000. Na kota union sacrée na sali yangoti. Pourquoi? Parce que j'ai signé un pacte, maman, avec mon Dieu pour la République démocratique du Congo. N'a pas trahir République démocratique du Congo. Yango, na boyaki $14 000, na boyi pe bon de commande des akouts nandaku. Na boyi ko signé. Prochainement, dans une émission, prochainement dans relaxation. Dans une. Madame, je pense que plusieurs députés vous l'ont dit qu'il y a eu corruption, c'est une réalité. Je vous le confirme que Mngamoko, na 23h47, Baïki corrompre na $14 000, na Boyaki. Baïki corrompre na bonne de commandes pour la côte union sacrée, na Rosa Djipiasika. Na Boyango, pour na Bolingo, on a zali lango pour le Congo. C'est pour ça que je le redis, madame. Martin Niketerkin a l'obinini. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. La corruption ne chassera pas la corruption, madame. Seule la vérité pourra le faire. Voilà. Merci beaucoup, honorable Ados Ndombasi. Moi, Namboka, Toyambaki et Lelo Ponabino, Nakanisi, Bolandi et Malamu, alobi l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Donc, lumière nde et chasse la obscurité. Peuple congolais, bah, bazo sa la confiance na union sacrée, honorable à condamner Binoté. À Sengi Nabino, bo pesa étant, bo observer, je pense que vérité koye banamiko lezo ya liboso. Ce qui solo Félix Antoine Tshisekedi azo travailler pour na intérêt à peuple et koye banamiko lomike eza koya liboso. J'espère que beaucoup changer langage dans peu de temps. N'a changé langage à tabmoukete maman, je le redis encore. L'union sacrée n'apportera rien à la République démocratique du Congo. En ce moment, nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes en pleine crise pour l'instant maman nangai. Tisiko au bureau de l'Assemblée nationale et Vani Nante. Le temps est Premier ministre à Vanda. Nous allons perdre 6 mois comme un jeu na Bozoba. Yango tozo senga la batu. Tokutana. Tozana Romi Kitissa. Vous n'avez pas gagné les élections. Venez autour du table tout discuter. Mais pour que Congo ait tanguisa mamalamu. Bokangami ya zando to silisa ki bokangami ya zando est-ce que ko créer tension sociale te maman bokangami ya zando ezali likama mabe makasi na otio le bango siko na bande ko mususu ndeko gentini ngobila to kosenga na eboye bato bazo souffrir na rata mboka oyo bato ebele bazo teka na kata zando wana des milliers de personnes bazo teka na zando wana barokene wapi barokene teka wapi. Pourquoi pas Gentini Ngobila Kozazan Doana
kobasa lango partie par partie. Si réellement le projet Zali, il y a continuer marché central, pourquoi pas? Parce que tout le projet n'a Zali mabete. Il faut que bon ça zando. Zando Zali saleté, zando comme ici il y a foule, ici il y a ba maladie. Les kanisi Zali malamu. Mais et le retour senga nae asalango partie par partie. C'est-à-dire au poni partie nord au sali lobby au kangi partie batubaki na partie nord, ok na partie ouest. OK? Partie ouest c'est salami, batubaki na partie est, partie sud et puis au komona tokozala pe na wenze ya kitoko. Donc les kanisi nae ezali mabete mais tokosenga nae asalango partie par partie parce que au moni ndenge ezano ekangama sur lobby to ekangama lelo, je peux te confirmer que bato belé ba okufa na souci. Souci ko boma bato belé. Okoyoka pe ba 200-300 personnes vont mourir de chagrin. Maman nakata bazano wana bato balukaka ba 2000 francs. Mumso alongwe na yenjili pona koluka 5000 francs. Alukaka moi Thompson, alukaka moi Matembe, alukaka moi Sakoma Madesu. Yebisanga isiko lelo soko kangi zandu na ye akolie sabana lolenge nini akolati sabango lolenge nini na kosenga boye na ngobila à revoir décision na ye de kanisi zali malamu mais ayebaka que vie ya ba citoyen congolais ezali d'abord plus important. Voilà. Merci beaucoup honorable. Bonne année. Numéro. Non merci maman nanga na opesaka numéro de téléphone nangai ba komelanga na WhatsApp. Nazali député national Ados Nombasi, député à Funa, mais nakenara partout. Nakena même tina babeni. Et tout préparé pour la militaire na président élu to qui n'écoute pas Équateur, to qui na Congo central. Et puis de raison à la Kinshasa pour la meeting moko monene to kota tina ba Ovira. Numéro nanga téléphone ezali 099 99 11 972. 099 99 11 972 099 99 11 972 ezali numéro à député national Ados Nombasi. Maman la pisio ba meilleurs vœux. Nzamba batela biso et merci nandeko na biso oyo azali na sima ya caméra. Merci na Yves, voilà, merci na honorable, à la prochaine. Merci madame, au revoir. Au revoir.